Bisika nyonso bozali kolanda solo la plus magazine abino oyo bo préféra ya mokola lelo yango ebandi mbote na bino. Ba victime ya ba décision judiciaire bakendaki komona ministre d'État, ministre ya justice Constant Mutamba tikana yebisa bino ke justice oyo ba dossier ya somo ezali pasipe mawa bolanda extrait oyo. Azalaki locataire et pas nangai et certain le 31 janvier vers 9h 10h na yoki kaka moi ça zokanga ndako zosika ndako zosika ekuta courant ezalaki te kobima na dimi na moni moto na fenêtre na porte na bandi koganga bato babandaki kozela arrivé ya Pape Jean Paul ezalaki le 31 janvier 2023 nde bayaki kosala secours mekomaki trop tard ndako après, na bandaki sukoni ebate na kuti ba locataire tout bazalaki mais famille wana ata moko te bazalaki bakei ko s'installer et pas les dinaye aza sénatrice parti bakei bakimeli l'état na landi na komi na kuti bata sécurité bapesa nzela ya kokota na zongi après 2 jours baye au travail contrat de signer protocole d'accord au solula à la mienne. Bakotongela ngandako donc 4 mois et puis babana ko s'occuper na mbongo na ngai ya loyer puisque naza na mobali te naza na musala te. Je suis mère de 11 enfants, 7 filles, 4 garçons. Alors pour ezalaki nyonso po na ngai on laisse bango otandisa bango yango balobi na ngai ke depuis tawana na zelisi bango inane demi na funda te puisque nazalaki compenser na batitre na bango ye moko mutasikisaki ndako leki ya baministre ya basénatrice ya badépute avec toute équipe des avocats locataire qui a déclaré puisque ezalaki ndako ya 6 appartements 3 na 7 points likolo et locataire a kofunda pona biloko ne batela niteli vous avocats alors azongata na kopo ya plastique te na bande kozela ka to bongisa na minute oyo tellement nazana bana baza ba diplômé 6 diplômé na kati ya ndako plus que bon bafani awa katanga kasite et puis ndako esika katanga kate complètement pour la famille, par contre, deux filles et un garçon. Mon frère, moi, on a dit, à cette la cité verte, à la qui t'a fait. À José Magnomone, il y a salaire, puis papa, on a fait la PC. Ils ont dit qu'à la discussion, le 1er janvier 2022, à José Magnomone, on a tant, parce qu'il est belé, parce qu'il est bêti, à coucher sur place, à 8 corps, parce qu'on a mort, il se fait. Parce que présenté comme un oncle maternel et un grand frère. Et il faut remettre un bisou pour faire comme quête, un permis dans téléphone. Si les lots, papa, 3 ans, grand frère dans mort, tu ne pas tout, tu l'équipe pas tout, papa. Moi, mon bel gars, maman, tu as une famille. 3 ans dans mort. Tozolo a procédé, toujours l'injustice. Pas tout les papa, injustice. Injustice, pas parce que le colonel Azanakati, il est Azaki, il comme oncle et un grand frère. Si les autres Zaka Boende, qu'on a besoin de l'unité. Pas de qui va agir un monstre, baé, n'a pas un enregistré.
colonel de Comoneza na kati comme oncle ya grand frère ti lelo papa tozaka aboye tokundi kwana biso te toza kimia sunga biso to suki mayele esika organisa de 3 ans na mort papa ngai na ye awa pona ndeko na ngai batuta na mutuka ya Bracongo. Ça fait 7 mois. Donc dans la justice, tant que nous sommes dans la justice, nous avons gagné le procès. Tant que nous avons gagné le procès, ça signifie Bracongo, nos élus, parce qu'on avait demandé à la Bracongo, il y a coupé ça pour dédommager 15 000 $. Na 6 000 $, on a beaucoup d'économies. Alors, dis-le, Babimisa Oyo, Azalaki na prison, les chauffeurs, Bakenda Balongola Moutou Kanabango, place Azalaki na la police, pendant que Biso va dédommager dans le bisoté. Na moment où on a monsieur le ministre, et Bebenabiso et Zana nous mort, ça fait 7 mois. Alors, il y a un mot de Panayo pour que on me kakozo biso na droit na biso. Ikamulangai voisin nangai ya Luapula. Voisin nangai ya Luapula aleki terrassé à Katsi et pas nangai. Na Nyanza 145 aleki 5 mètres à largeur, 24 mètres 50 à longueur. Alors, la personne a raison partout dans le collègue. Alors, le ministre, le bourgmestre de la commune, le collègue de la Moutouana, ce qui a fait bango, nzela de Kubuka, Azokukati. Alors, yango na ekolela epai na yo osali sangai otinda pe batu banquêteur bakene kotala sur Wangata isangi na terase ya isangi sur Wangata batala yango likambo na ngai nde yango wana nalingi ozongisela ngai mabele na ngai yango nasengi epai na yo nakokende epai mosusu te. Début, il y a des travaux, il y a construction, il y a des routes Kwiloupé qui mwenza na commune ya Makala, gouverneur ya ville province ya Kinshasa, excellence Daniel Lobumba a sengaki population base à la vigilant Lissou Likolo et à Lissou retour en image. Là oyo tozali ko lancer les lots, c'est une première et ça nous ça la différence parce que Makala depuis à Makala nanu azwanzela ya yemorote o akabolaka na commune Sousouté. Misala oyo tozo lancé boucle oyo ezali bongo ya 5 km 400 oyo ezali composé na barterne ba expliquer biso awa ya Kwilu na Kimwenza pour la permettre justement des engorgements na fluidité na kati ya ville ya Kinshasa. Makala ezali environ 1 million de population. Alors esengeli kopesa yango une attention particulière. Les loyo o ezali, je pense une première que ngai na se déplacer na bana relancer les travaux. Et là ici que Makala ezali un regard moko particulier tu as dit qu'on s'apesantir sur yango. Mama kambo ebele o ezali na Makala wa ndenge monsieur le bourgmestre expliqué biso ezali ba mo oyo tuzali na posa ezala bongo reculer. Alors na programme te présentaki ba député provinciaux nyonso wa bino oponaki ba associé ki pe ba desiderata na bino nde bomoni honorable na bino oponaki aza pembeni na ngai awa naza na posa bozwa nzela oyo kobana misala on des obanda tina ndenge ozala opérationnel comme étant dans ya tata mokonza mboka Félix Antoine Tshisekedi
apesi na bino bana makala et par cela bana Kinshasa mobimba. Spécificité ya nzela oyo ezali que ekosalama en béton. Tolingi banzela ya Kinshasa ebanda koumela ekufaka lisusu te. Lokola président na biso tobengaka ye Fachi Béton tokobetone Kinshasa. Bobatela bo accompagner misala ya kosalema. Nalingi te ntango chantier ezali kosalama bato bayaka mpona koderange tozosala mosala soki mpo omoni enalingi ezala lisu likolo ya lisu ezali don ya tata mokonzi nde alingi ke baville ezala aseni ndenge alobaki na programme na ye mpe atie attention particulière sur Kinshasa. Banzela oyo tozozwa na Kinshasa ezali bongo volonté kouta bongo na tata mokonzi ya mboka yango biso na Kinshasa na nzela ya ministère na biso ya batravaux publics tolobi que Kinshasa tout va se faire na standard kaka ya béton et makala nde ezali bénéficiaire ya liboso. Tangu misala bana osalema na lingi ezala lisu likolo lisu bato bakosala soki nazo déplacer ciment telemela ye bino bato ya quartier boya koyiba te o ciment o zelo o libanga koyiba te botalaka mpe soki norme ezosalema malamu. Toyebi ke entreprise oyo ezali koaccompagner vision toza nango ya Kinshasa ezobonga esalaka mosala nango bien mais tolobi lisu likolo ya tango moni sime ezolongwa telemela yango tango moni mpe jeune mosusu ya quartier azali koya mpona ayiba telemela ye. Tolingi misala esalama na kimia nyonso na ntina te toka kozwa bongo banzela tokosala banzela ebele na Kinshasa mpona kopermettre ase que mobilité urbaine ezala bongo malamu nzela ya kopermettre konoue ngambu oyo akuna na ngambu oyo ya likolo. Donc ezali nzela moko ezali na importance moko capitale ndenge tata bourgmestre alobaki awa. Alors naza na posa bozala bongo vigilant na batravaux oyo ekoleka bolandelaka yango nyonso ezali batravaux oyo tokozwa yango. Je pense que si toi si ça boucle nyonso au maximum ça va nous prendre peut-être une année mais déjà dès l'année prochaine na fin de premier trimestre on va déjà décoffrer partie par partie. Donc na sepeli mingi na koya na ngana esika oyo na sepeli pe na cueil oyo ezali réservé awa biso tozali ba élu ya Kinshasa. Bomo ina pembeni na vice gouverneur Edi Yeli Molangi papa social oyo tele na mambo azali élu na bino ya Funa bino boponaki ye yango ye palobaki bolingo bolakisaki mpo na ye il faudra azanalyse moko oyo etali bongo makambo ya Funa. Ngai mpe nazali élu ya Kinshasa. Je pense que c'est le meilleur élu de Funa. Bobetele maboko le premier de la classe lokola tozali bongo ba élu tolingi bongo komarke mandat na biso ya kosala makambo oyo bino population bolingi bongo ezala réaliser na sima ya vision ya tata mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors oyo ezali première mais kosuka te nde nazolonga kutu awa nazepe koki kotala misala mosusu oyo ebandi nyonso tokosala standard eza bongo béton pour ke bana ya Kinshasa oyo babongo kosepela na programme oyo topropose bino ya Kinshasa ezobonga. Kinshasa Kinshasa lobi ekoleka lelo Kinshasa ezobonga maboko mpona bino moko. Merci son excellence. Bana République démocratique du Congo bazali kosenga merci mingi l'inspecteur général chef des services Gilles Alingete Kei pona musala kitoko azali kusala buzo ba détail. Ah oui, en dépit, il y a des menaces, il y a des ordres nyonso,
ba tentative de corruption ya ba personnel na yango pe ba campagne ya diabolisation oyo ezali ko ciblé inspecteur général chef de service na yango monsieur Gilles Alinguet Tekei monsieur l'alligator inspection générale ya finance et tikali locomotive ya bonne gouvernance oyo ezali ko restaurer à la fois image de la République démocratique du Congo, santé, yaba entreprise publique, paix, crédibilité internationale, ndenge lingi mokonzi mboka, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fachi Beton, yokelanga eloko oyo. Dans tout circuit, ceux qui bozangi contrôle, circuit à les anatinate. En d'autres termes, baben a une évaluation. Baye ko évaluer, non pas seulement pour arrêter, mais aussi pour conseiller et donner des orientations. Mais tant que Alinguet a bandi ko sala musala, peuple a monaki Alinguet nete moteako kanga. L'inspecteur n'arrête pas directement. L'inspecteur appréhende, vérifie et contrôle. A bengi yo ko ba tala awa o telemaki biente. Oko sala boye boye. Au cas où salite ne akoya na mesure contraignante akangi. Mais biso peuple, to bandaki comme on Alinguet, si on te dit Alinguet, c'est-à-dire l'arrestation, ça c'est du côté observation d'Angaï. Mais c'est un papa qui nous a fait quand même de fierté. Mais entre-temps, d'un côté, Bazako, Zouambongo et caisse à l'État, de l'autre côté, Mbongo est belé, et puis ça biso ba psychose. Même attention, il y a 100 francs, mais quelqu'un qui vole l'argent des millions. Et subitement, il y a ça, c'est du côté négatif. Alinguet, il reste ministère banini. Il faut qu'il y ait des petits Alinguet. Donc, impact Alinguet équitatif dans l'évaluation, il y a un marché, il y a un pitch. Il y a un péage et tout ça. Chef de l'État, coup de chapeau à la Moussiango. Ce qui Batouana va s'engagner contre Alinguet. Alinguet n'est pour rien. Donc Batouana va contre le chef de l'État. Avec plus de 36 ans de carrière, Gilles Alinguet Tekei, Azali, inspecteur Moko Alenda, na Oyetali, gestion yaba finance publique. Ça y a Alinguet. À ça le pour que Bakanga bato nyonso surtout bazotia maboko na finance publique ya l'État. Et c'est là qui t'a ouya azi ba rapport na ye. Après c'est la justice a kangi batouana va se retrouver quelque part pour que peuple sa leçon na bato mususu ba sala te pour que peuple congolais comprenne que nous sommes Alinguet ça nini et mon aïe. J'ai frappé l'ampleur à partir de l'événement de l'inspecteur Gilles Alinguet. Auparavant ça existait mais c'était comme de la théorie. Mais la pratique, nous l'avons vécu avec l'avènement de l'inspecteur Gilles Alinguet. La récupération de 7 milliards avec les contrats chinois, ça fait quand même du bien au pays. C'est de l'argent qui volatilisait comme ça. On ne savait pas qui prenait ça. Mais avec l'avènement de l'IGF, on a pu récupérer ça. Ça fait du bien quand même au pays. Je pratique parce que comment faire au banc ça va toi, parce que va y bon à l'État, comment faire au banc à partir que Baza IGF, l'inspecteur IGF à côté, on a comment faire le compte, comment faire au banc bon à l'État. Donc peut-être pas ma parce que ça dérange place Balia, ça dérange comme il y a par exemple Lingi va avoir la liberté moko boye va ça au balingi na bon à l'État, mais quand on a IGF passe dans le contrôle sous. Et comment faire au banc ça va comment la liberté moko na mangamba les finances à Congo. Baza congolaise, né grandi na Congo. Donc aussi en tant que mon peuple a souffrir les aramabe mingi. Tant où il y a à côté du Cambo contrôler ba mbongo na biso. Ko kanga yango ezala na Congo, ezala mbongo na biso. Congo to souffrir. Donc tant on compte essaye à cela idée moko il y a malamu mingi. Donc côté là na bête la vraiment mabo. Ma belle ça ce qu'on dit bino boyebi muto ana yibaki. Bolongo lié. Par rapport à son sexu eza sensé. Bon moi te to na posa to kufa kaka. Ba consignance il faut ba kota na makambo yo. Baza ba moyibi parce que les voleurs n'aiment pas les contrôles. Quand quelque chose qu'on te donne de gérer, tu ne veux pas qu'on vienne faire les contrôles là, tu es voleur. Tala
Moussala IGF azali kosala lelo et ezali incarné vision et inspecteur suprême président de la République son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton pour na qualité contre l'impunité, corruption, coulage à recette publique, enrichissement illicite, peba pratique nyonso ya mabe pour na oyetali mauvaise gouvernance. Boyende ezalaka qui du mieux. Hein que yo. Oui. Acteur politique Mwana Mboka Mukuna le Parzouria de la République autorité morale de la jeunesse azali favorable pour na oyetali révision ya constitution ya Mboka Nabiso Bozabadeta. Vous ne voyez pas contradiction? Là vous trouvez ça normal? Constitution qui est supplie le lobby, ceux qui ba kandio ba imboka bazolanda ngai. Na constitution tozana ngo ya ndeko Kabila. Ah non, ils ont des Kabila. Motolo kuna yende mtesawana. Yeye mutasinya yango. Constitution ezaya yende ko ndeko Kabila mutasinya yango. Constitution za koloba. Ceux qui ba kangi yo ndeko Moïse. Ndeko tozaboyi. Soko kutana policier akangi yo. Sur place même, faille bizona kangi yo pona likambote, pena monoko yo yoka. Ndeko Moïse zala bongo. Ah mais même pas juge. Okoye bango balabala biso okoye bango kula. Tokei, okoye bango kula. Sikoyo. Tant que vous avez le bloc, vous avez bolingité. Mais vous avez toujours réclamé. Bakangi va opposant. Oh, opposant, outrage. Très bien. Mais outrage, vous avez bolingi, tout le monde. Ok, le quoi, tout le monde. Tu as modifier la constitution, tu as changé la constitution. Et comme opposant, vous avez droit à l'opposant contre le pouvoir. Na tunia wanobi poto suksana yo. Et que ça les mandenge nini. Arobas mukuna ko proposer changement de constitution, modification ndenge nini. Pour épeler sa moto teke bosala qui rentre wenge. Et comme appelle constitution Félix. Jusqu'à preuve du contraire. Malgré toujours critiquer yango, mais nous nous référons qu'à ça d'abord. Très bien. Pour les anan. Nous sommes allés battre toto saramibeko. Très bien. Le coup des actes, nous allons respecter seulement le modalité, le procédure comment il fait pour tout comme on a mis nous et lobby. Et lobby, la proposition vient du président de la République. Très bien. 1 2 Parlement. Et 3, Naïdepes. Très bien. On a 3e. Conseil et lobby, 3e. Proposition, modification, sur Bolingui, président de la République, Bolingui parlementaire, et Naïdepes. Naïdepes, c'est pour la souveraineté, peuple. Or, on a comment sur les questions, quand on parle de peuple, parce qu'on a nani. Parce qu'on a Naïdepes. Quand on a Naïdepes dans la constitution, oui, après. Mais je parle de la constitution de Kabila Tiki. Bazui batie ba disposition misato. Ya liboso proposition uta patata mo konje ekolo. Ya mi balego uta na parlement. Ya mi sato uta na peuple souveraineté. Siko peuple zanan. Peuple zanan. Et de sinon. INC za peuple té. Ndeko na INC na PPRD. Na bango nyonso. Ba yebi ke peuple IDPS. Toze belé ko le kabonyo sona. Yo yebi ke na constitution. Yo yebi ke na constitution. Donc to simba loko la peuple za IDPS lobby s'occuper quoi que ça maintenant n'angoli qui a été ce qui change. Mais si qui vous a dit que egoyaka na njela ya peuple? Tous en a ba député. Proposition peut passer par les députés. Très bien, voyons voir amis téléspectateurs. Exact, voyons voir Tendeko Moïse. Bozali ba pandisango, vous devez dire à la population ce qui se passe. Exact, voyons voir te. Na ko pesa onda kisamoko. Ba imbo ka bazola ngai. Constitution lobby liberté d'expression et d'information. Très bien. Mais le gens sur le bigal kamo be bayo kango awa non. Constitution. C'est ça que suspendre chaîne INPC et suspendre yo. Et c'est liberté d'expression. Et c'est libre penser. Constitution de PC en côté. Mais pour ni ba kanga rabino pour ni ba sanctionner rabino. Ni beko na biso. C'est là que je dis on doit tout revoir. Très bien. Que tant que yo pas lobby aux ala paix à combattre là quelque part. Nous beko il faut battre la ngana yo. Moto ba shopi biloko na ata mana biloko ba shopi. Tata mu beko le konje lobby ni. De l'autre on a problème il y a mpangu. Ba zo botte la tu mpangu. Liboko mu konje lobby ni. Ba juge o ba zo rendre verdict ndenge singalité. Très bien. Liboko mu konje lobby ni pona bango. Azui référence iwana wapi. Ozali ba congolais. Tolobi ete eloko o ekolekate. Kondo etient Tshisekedi aboya ka yango pona bongo. Alobi place ya peuple la constitution o ebotiete.
yango biso tolobi tour oyo la constitution oyo botia peuple azala na première position botalisa biso soki tata mokonzi ekolo asasi l'élection te mbandona ezanini. Très bien. Soki ministre ayibi mbandona ezanini bako tia pe ke ministre soki ayibi akozitira la jamais considération ministre constitution ekolo bango bango. Très bien. Mabe nango ezawap ezalaka pona ko protéger biso bayimbo député pe so sala ta demanda ko zonga lisu bakoko tia pe bango ke député so sala demanda pe koki comment vous avez député à vie ezana batu bazala député depuis 2006 tilo ya député. Très bien. Comment expliquer cela? Comment expliquer ceux qui baillent pas na biso bakoma ko yebisa biso nini soka to voter bango lobako ko sala ba poza misala na biso te pona nini te pe constitution wana impekisa bango pe ba campagne wana na Angola député ça la campagne n'a pas batouté et ça dit ba parti ba vandaka parti oyo ba vandi ba sololi ba yokani oyo ko autant de députés oyo et ça pour na permettre est-ce que c'est n'est important na Congo hein est-ce que c'est n'est important na Congo est-ce qu'assemblée provinciale est important na Congo ndeko Mobutu a construit mboka au sans assemblée provinciale ndeko Mobutu a construit mboka au sans Sénat on ne peut pas se référer ne loko za ko détruire merci tozana makokite on doit diminuer les dépenses pour l'intérêt de biso peuple. Merci. Mbongo va foutre à sénateur. On va foutre à députés provinciaux. Très bien. Bazo la biso mbongo wana. Batia ngona peuple. Ba matia l'enseignant, ba matia ba infirmier, ba matia ba soldat, ba matia ba policier. Yango ndeto sengi na constitution oyo. Toyebi ete mingi bazo kanisa ke tozo senga be po batia ba modifier tata mokonzi ekolo aumela. Mais laissez-moi vous dire que ezana makanisi na biso te ezape na makanisi tata mokonzi ekolo te. Très bien. Tolingi tozongisa makambo nyonso en ordre. Tango to bandaki na mandat na biso to sengaki bino to recenser bato po toyebi ke tozala infiltrer makasi. Kaka badongolo miso bayaki balobi te azo sala be pas oumela na pouvoir. Po ayebi ke na deuxième mandat ko zoate. Yango ali asala be pas cette élection te. Bo mona ki bino moko peuple bolakisa bango le contraire. Bo continuer ko pesa tata mokonzi ekolo confiance. Il y a de difficultés. Oh yazo kutana ngo ezali il y a question pe kaka lisu. Très bien. Parti na parti soti na moto na ye ezalaza moyibi ezalaza ne batindi aye akomko sala intérêt ya parti et non intérêt ya mboka. Merci. Le jour constitution ko pekisa un ministre azala redevable na parti akoma redevable na peuple ne mboka na biso ko bonga. Merci. Sojo komina wenze ya Selemba okondima te fulu munene esalami kuna population bazali kolela bourgmestre asalaka elokote Fiston Pero reportage. Oyo ezali koleka awa il faut kolukela yango kombo tozali awa na wenze ya Selemba ou plus précisément na avenue de la Libération ex 24 novembre na commune ya Selemba ou awa ndenge kaka bozali komona boye batu bazali koteka likolo ya fulu likolo ya matiti pe poto na ndenge ya kosakana te awa tozali koyeba te soki ezali kaka wenze oyo batekaka biloko ya kolia to pe ezali wenze oyo basombaka matiti to pe bafulu wenze mobimba esika ya bopeto ezalaka te ata place batu bazali kotambola fulu na fulu batu bazali kotambola likolo ya matiti bakisa lisusu ntudi veut dire solo na ndenge ya kosakana te population tokutaki sur place basalaki communication oyo papa totiaka fulu awa eza mpona wenze so tokomboli totiokisika wana totiaka wana pourquoi chaque fulu topesaka 500 francs mpona salifite totiaka wana ezaka des fois bazwaka pusu balongoli bake kobwaka sikoyo ekomi mbongo bazokongola bazotiaka baposhe donc fulu ekomi montagne donc tokobenga lokola ngomba ya Golgotha bakonzi bazozwa bambongo bazotiaka baposhe bazozwa bambongo depuis 10e mois topesaka ba 500 francs chaque fois l'État aya kozwa so socio balongola ngo kaka bwaka o tolembi solo oyo ezaka typhoïde ata topesaka mbongo na biso o nini balongola mais bakonzi bakongola mbongo yango toyebi te so bakenda kotiaka mbongo na bandako na bango papa topesa mbongo na biso chaque jour ya salongo au lundi au dimanche balongolaka fulu te tofete na fulu oyo toyebi te Selemba mobimba eza sali te fulu na fulu mbongo topesa bango ezokende wapi sikoyo totekela petu boye fulu niyo mosuku totekaka awa tobenga mangengenge akomata likolo wana wali bazolongola te toyeba te bakonzi na biso balingi nini ngai akolongola biso fulu oyo tala fulu neza bosembule beti bakuso kolinga te etambola na nzoto kuso
chaque jour topesa mbo au lundi au dimanche topesa 500 biso salon sio mbo okenda wana so solution te makasi ko ya masenga ba bamani so babengani bagwa chaque jour topesa salon tofuta atike mais ba sur la place solution te ba solene so tomeleza typhoïde ba lukela moi solution to boyne so ba problème peme to teka fulu salité sikoyo natango président sala sala yemoko anomaka bato mpo basoutenir ye na misala sikoyo bato oyo président atie baofingisa ye ta neti fulu filme yango bi ozwango mpenza ya fulu oyo tofutaka mbongo asalongo chaque jour na mbongo atike balongolaka te salongo esila me bakazwa yango mbongo balongolaka fulu te bayaka kozwa mbongo batie na poshe mbongo batie na poshe bukumesa boye evuma bukumesa boye banda kota elongi neti oyebi te mwana lemba botie na selembao awa ya kaka bamakangu na bamakangu na bie toyebi ete elongi na ye te bayaka azwi mbongo akolia bana ye so biso olobi ayeli so basoda okela polisi apo na biso nyonso apona okanga mutu te poelela boye bango balingi te bango balingi mbongo biso nyokamaka bazwaka mbongo epui baofingisa na président babukumesa boye fo président tande fimbu makala tano presse ya selembao sali te bafulu na selembao sali te apo osi babukumesa ya boye botieli biso wenje nyonso ebeye basali te na sali te toilette publique ya selembao mpe ezalaka te tofutaka mbongo ya bato na lupanga bato wenja selembao mpe ezalaka te totekaka na balabala papa bukumeso ya commune ya selembao papa yoka soni mpo niveau ya salite ezali na wenze oyo ezalaka sous juridiction na yo moyen ya koloba kutu ezali te et pourtant ata salongo ya pamba esalamaka te ata bato ya commune bayebi kolongola bafulu oyo te tomituni et pourtant lisusu mbongo ya tike ya chaque jour erataka te yo mpenza tofundu epa papa eya nini bukumesa boye evuma bukumesa boye banda kota elongi neti oyebi te mwana lemba botie na selembao awa ya kaka bamakangu na bamakangu na bie. Merci pour la confiance, peu fidélité sur la plus ya mokola lelo et komi na suka ba mataba kita baba lukana mabele na préféra nangabino. Merci mingi na Serge Lokondo azalaki na sima ya caméra le maestro Bondi Mvukulu nde azalaki na régie finale. Bondi Mvukulu le maestro lelo na biminde ya rubi.